Mbote, mbote, mbote bandeko ya solo bongo penda tu yeli susu. Kaka ndenge mikoleleki to sisa ikotanga la balkanisation de la RDC. Tolobaki na bino ete tokotanga le Kikongo et l'enseignement. Yangwana lelo ya solo penda bandeko to ye pona kotanga la bino le Kikongo et l'enseignement. Ya solo baleleki to sila ki bongo kotanga introduction babiki na Kikongo koto solo. Kasi lelo pe tokobadela utanga mpona baye balandaki biso te na oyo elekaki. Na yango na basolo bandeko ya motenga na tata mana kotanga mokanda na ngai esenge na nga na milekisa epai na bino. Ngai kombo na ngai Zikoti Mayuma Tembo ya Mwanda. Mama na ngai azwa misolo bongo na etuka ya Bwende. Tata na ngai azwa misolo bongo na etuka ya Kindamba. Yango na ngai nazali Bwende Kindamba. Mbote mbote esika wapi bino bozwami. Kelika kibandi bampangi mono wa beno Zikoti Mayuma. Ngudiame vuilu mulvula la Bwende, sediame vuilu mulvula la Kindamba. Idina mono imwe Bwende Kindamba. Bampangi tunatata manata ngankangi netoa Kikongo et l'enseignement. Kikongo ye ndengo kolo. Evo longiki. Ebu wunu tunatata manatanga tunayanti kantete mkoto solo mboki tunatata manatanga bikapu geto bya byonso no matondo. Ya solo bango tozo tanga sikoyo introduction mkoto solo yangola esenge na ngai nalata maneti pambate nazo kokosote na mai nazali kotanga. Ya solo bongo bandeko bolimbisi bandeko na ngai nalingaki na tsela bino nanu loyembo oyo bongo tokosala mwa tokotya mwa songi muke tokoloba mai mazali koleka na mboka kasi senge to kana nzembo oyo po na bunduli ya Kongo biso nyonso ezali koleka esi toloba yango toyembela bapaya tozobenga bango minginzila bato aza biso mabe o biso tozali ba tribaliste boye na boye. Kasi tozo kotila bino nzembo oyo nakomeka kolimbola muke na Kikongo kasi ba oyo bazali na bandeko ba Kongo pembeni na bango to bana ba Kongo o ba oyoka malamu te esengeli na bango baluka bakota na nkala sani na ba Kongo mususu po ete balimbola bango penza na limemia nyonso makambo oyo ezali na kati makambo ezali na kati ya loyembo oyo ya solo mbuta na sutu keba muta yembango kasi eza makambo oyo biso malongi tozana buda Kongo oyo ya solo to yekola bongo penza na mayala makongo. Kolobaki makambo oyo ekosila boyete ekosuka na bato bayaki mpona konyokolo biso. Na yango wana tokowumela mingi te wana esenge na ngai na tsela bino loyembo bolanda yango na bokebi ezali koloba makambo nyonso ezali koleka lelo na mboka na biso ya RDC matondo. Ya so baninga ngai bo landa nanu nzembo nabongisa nanu mwinda na moni ezali makasi mingi bulimbisi.
Fita misidia evoti walutu fila sibiga vita. Totala meno yena sangwe kipiluti dingolo. Evakulu evakulu tuikama. Evakulu evakulu tuikama. Fita yai Vita yai Vita yai Mesamba wote Wiza zomani tantu Nanzawu wiza Wiza kisa tantu Mebe mapembe Wiza watu wisa Mumalulu na kwendila Pia ya bina kala Kongoji na kitu kase bilungi kwa mingisila Sakanana fwadila bafwidi zina temumbomba Kampila kanda tikondo lokyati kwa bayabu Zoye bia bio bilumeni yibasala bina sala Kombolu didi malafulu mini bia luna luka Kikundi kia beto yeno kia mafuta ye masa Makisosila wele bangumu na kinzengele Obakulu bakulu tuikama Bakulu bakulu tuikama Vita yai ngolo yena Vita yai ngolo yena Mesamba wote wiza zomani tantu Nanzawu wiza wadiati kisa tantu Mebe mapembe wiza watu nungisa Bakulu tuikama tuikama Vita yai ngolo yena Vita yai ngolo yena Saba wote wiza wajani tantu Nanzawu wiza wadiati kisa tantu Mebe mapembe wiza watu nungisa Matondo ya solo bongo pena matondo na muta tukeba luzaya tukeba na mungongo kitoko boye bakulu bapesa yo po oyembela biso loyembo oyo ya solo bongo pena bandeko nzembo oyo elobi ke bakulu luyitu yikama elakisi ke ya solo pena bakulu ezali ba être supérieur oyo balonga ozalaki na mokili se obundi bitumba na yo olongi yango ntango ozonga na mokili molimo babenga yo kulu wa nunga elakisi ancêtre oyo alongaki bitumba na ye donc lokola bafumuki mbangu baya ya vita kimpa baya ya lubondo oyo bakoma na kuruzi na mbanza Kongo kuna boyebaka bakoma ya lubondo moko bakoma ye na kuruzi na mbanza Kongo sikoyo tozomona bato mosusu bazotya awa bakoma ekomama na makongo bazotia yango Oh ya lubondo boye ya lubondo oyo balobelaka na makongo ezali ya lubondo oyo bakoma na kuruze na mbanza Kongo ya solo bongo pena bakulu banunga toza bongo na banevita kanga bambuta machwa babweta mbongo bambuta toko na ngola bambuta matai mwanda yaya mafuta donc bazali bongo ebele wa mambanga na koma beni voix bazali ebele ya solo bongo pena oyo babunda bitumba bunda bena bitumba ya solo oyo balonga bakulu banunga bango tozobenga bango baya kosalisa biso na bitumba oyo pe toyebisi bapaya oyo baza na mboka na biso ke bakozonga na makolo biyaya bina kala bakolela bantaba nyonso balie masanga nyonso bameli bakosanza yango bandako nyonso batongi mituka basombi ekotikala omoni tina na nzembo oyo ya solo bongo pena ezali mpona makambo ezali koleka na mboka po ete bamiyebelake mboka ya bato bavwandaka yango te bosakana na bakolo mboka yango balobi ke bazanga mawa bozokosakana na bato bakolo mboka bovandeli bango tina munoko tina zolo kasi boyebake bantaba bozokolia
masanga bozali komela boko sanza yango mboka na biso eketika na kaka ya biso moko na yango na bandeko na ngai to komi na esika oyo esengeli na ngai tena tatama na kotangela bino en tout cas solo bongo penza mi kanda na biso elobela makambo ebele awa tozotanga sikoyo tokoti na nkoto solo nsima na katikati na komeka koloba moke mwa actualité oyo ezali kolekela biso mikolo oyo na mboka na biso po tozomona mwa makambo nazokotanga awa ezokosepelisa biso mpenza te donc na yango wana ezosenga na biso mpenza tovanda mpenza na kimia po ete tobongisa mboka na biso kasi tokotanga nanu liboso po yango nde toyeli nsima tokokota na katikati tosala mwa analyse todécortique moke totya mpe bamungu na bapilipili na makambo ezali koleka na mboka matondo. Donc nkoto solo introduction. À la fin de leurs études dans l'ancienne Égypte, les anciens étudiants grecs rentraient chez eux où ils allaient traduire dans leur langue maternelle tout ce qu'ils avaient appris en Égypte. Aujourd'hui encore, tous les Occidentaux qui vont en voyage d'études au Japon rentrent chez eux s'empressent de traduire dans leur langue occidentale ce qu'ils ont appris au Japon. Inversement, tout ce qu'ils apprennent de l'étranger, les Japonais les traduisent dans leur langue japonaise. L'homme négro-africain, lui, devient fanatique de langues étrangères qu'il a apprises et utilisées à l'école. Oula, Sonia. Ah oui, c'est honteux. Nous connaissons beaucoup d'ingénieurs allemands, américains, chinois et d'ingénieurs japonais très compétents, mais qui parlent très mal le français. Nous avons besoin de la technologie et non du français ou du portugais, qui ne sont que de simples langues au même titre que les Kikongo, les Swahili, l'Olomongo, les Zoulous, les Wolof, etc. En 34 années d'indépendance, les dirigeants politiques africains ont commis la grave erreur d'abandonner sa langue, son histoire, ses ancêtres, sa culture, son Dieu ancestral, ses génies locaux dans sa religion traditionnelle négro-africaine. Oh là, les résultats, nous les connaissons tous. La magie de la francophonie et de la lussophonie n'a produit aucun miracle dans le développement de l'Afrique noire. Au contraire, cette magie a plongé l'homme noir dans ce grand mirage qui lui fait prendre la fumée pour de la lumière, l'endormant ainsi dans des utopies qui renforcent l'aliénation mentale et la domination étrangère. Toton zombie. Négro-africain, réveillez-vous, c'est l'ère du changement, dit Longa. En Afrique, tout doit changer et le changement doit commencer par la réhabilitation de nos langues ancestrales à l'école, dans l'enseignement. Bon, pour cette introduction, on a ici, vous savez, bon, pendant que l'on Longa Congo ne mona semine makandala ninga siko kuloba sikoyo tozali kokota na mulongo na biso ya liboso esika balobi na biso les complications inutiles totanga mulongo liboso muke. Pourquoi écrit-on les noms Monsieur Mitterrand avec 2 T, 2 R et un D qu'on ne prononce pas? Je ne pense pas que M. Mitterrand deviendrait plus court pour cela. Sinon, non. Si son nom s'écrivait simplement Mitterrand, donc sans Eona Mususu, sans Nadena Souka. Balobi était, pour Nanini, comme ya Mitterrand et comme Maka, naba temi balé, naba erimi balé, naba ero rr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 
batangaka yango te te na ba de wana batangaka yango te so tozoloba Mitterrand ba de wana na bate mibale wana totangaka yango te. Donc yango alobi ke soki bakomaki mpe ya solo bongo mpenza Mitterrand na Mitterrand avec na te moko na de te moni te ke ezalaki nango kaka malamu. En français, on vous dit vie, donc vie, avec E, V-I, et on écrit vie avec E. Avec un E qu'on ne prononce pas. On vous dit hôtel, donc hôtel avec la H. Et on écrit hôtel, donc avec un H non prononcé. Na H moko totanga kamote to toloba kamote totanga kamote na lokota la lingala ya so tokoloba totanga kamote. On vous dit héros et on écrit héros avec deux lettres H et S non prononcées. Tolobaka héros donc tokomika e na RO kasi tokomaka yango na ba H na ba S. On écrit père avec un seul R, tandis qu'ils écrivaient Pierre avec deux R. Pourquoi? Et si l'on écrivait simplement Pierre, bon, c'est comme Pierre, la R moko. On dit doigt, doigt, ils ont quitté nos soukas. On écrit doigt avec GT, avec un G et un T dont ne sait pas à quoi ils servent. Bakomaka, ya solo bena, musapi, doigt, musapi, na G, na T na suka. Sikoyo, totanga, tokomakango, donc totanga kango, doigt, kasi, tant tokomakango, tobakisaka de na T wana, oyo, toyebi benati na yango te. On ne sait pas à quoi ils servent. La lettre en ami balé, G, na te to yebite pona nini to zarape na tina na yango et ça il sera biso na eloko moko te. Voilà, c'est biso la traduction dans le côté solo solo. Alors c'est ba o ozoloba lettre na kikongo ezali na kikongo nyonso ezali na kikongo lettre eza mansoni lettre donc na kikongo mansoni. On vous dit pont et ils écrivent pont. Alors ba na biso pont. Et puis, il y a solo pont na te na suka. On vous dit trop, et ils écrivent trop avec un P qu'on ne prononce pas. Na trop, na te na pe moko na suka o to tanga yango te. Tous ces fantaisies coûtent très cher à nos enfants à l'école. Il y a solo pena mama biloko wana ya pamba wana ezoko baby sabana so mutu. Tout cela est contraire aux langues africaines et japonaises où l'on écrit chaque mot tout simplement tel qu'on les prononce. Matadi, Lukala, Boma, Bazola, Kamata, Lusaka, Lubomo, Mayama, Makela, Maza, Okada, Baka, Kabinda, Yukawa, Kotama, Kamina, Nagasaki. Donc, vous voyez comment nos noms sont écrits d'une façon très simple, sauf quand ces mots sont écrits par ceux que la France a contaminés de ces fantaisies inutiles. Alors, Youlou devient Youlou avec O-U-O-I. Oh, comme moi. Yamasukro devient Yamasukro. Na pe na suka na ba O-I-O-I belé belé. Donc, baby sabano so mi tout. Tokoti, na molongo muke yami balé. Quant à Kikongo, nous disons nouni. En langue occidentale, on dit oiseau, bird. Bird en anglais, na zebate. So ki na tangi yango malamu to na tangi yango malamu te po ngai na yebi na nga anglais te. Qu'est-ce qui est plus facile pour nos enfants à l'école? C'est d'écrire nouni ou bien d'écrire oiseau, bird. Savez-vous comment
on prononce birt. On a outre le ba on a écouté na yebi ko prononcer ya moto na yebi ko tanga yango malonga te. Balobi na biso na monoko na kikongo to lobaka nuni. Nuni eza ndeke pona ba yo ba yebite. Nuni eza ndeke kasi na mindele bakomaka ngo oiseau na bird. Donc en anglais sikoyo est-ce que o ezali malamu pona kotanga pona bana na biso ezali nuni to oiseau to bird. Molongwami misato muke alinga quand en lingala nous disons kamata en une certaine langue occidentale on dit prend, donc P-R-A-N et on écrit prend avec E-N-D-S. Entre kamata et prend, quel est le mot le plus facile à prononcer et à écrire pour nos enfants à l'école? Oh, Mutuna Batuni, Toton Zombie, Bobo Sabian, Toton Zombie. Nous moulons mina mouke, 4. En Kikongo, l'électricité se dit Nzaziki, l'énergie se dit Wisu. Le thermomètre se dit Tia Tezi. Oh, yenge ya lutezo, lutezo. Lutezo, en Kikongo, elle a ici unité de mesure. Donc, lutezo. Unité de mesure, mesure on a, mettre on a, lutezo, unité de mesure. Donc, awalobi, tia tezi. Donc, thermomètre se dit tia tezi et le multimètre se dit bidi tezi. Bidi na Kikongo la ici, donc, on va pluriel, donc pluriel. Donc, na Kikongo, bidi na Kikongo pluriel. Qui est ce qui est le plus facile pour nos enfants à l'école? C'est d'écrire Nzaziki, Wisu, Tiatezi, Biditezi ou bien électricité, énergie, thermomètre, multimètre. Toton zombie. Mutuno watuni. Bino ko pesa biyano kasi. Tozoke ni nokotanga. Okomona bino moke. Mukanda oyo ezali penza kitoko pona nous avons un arbre qui porte en Kikongo le nom de Lubota. À la technique occidentale, cet arbre s'appelle Miletia versicolor. Quel est pour nos enfants à l'école le nom le plus facile? C'est Lubota ou bien Miletia versicolor? Mulongo ya mutoba ya muke, donc mulongo ya sambanu ya fiuti ndia mutina ya kapu za nene nzila za fiuti. Tunaye nzila ya sambanu, tuzana nzila ya mutoba. Quant à Swahili, nous disons bibi. Dans une certaine langue occidentale, on dit femme. Quel est le mot le plus facile à écrire pour nos enfants à l'école? C'est bibi ou bien femme. Ça bien non? Tu continues sambo, ya muke, tu continues munzila ya sambo dia. Une autre plante portant en Kikongo le nom de mulondo ou bien kimbiolongo, bien non? C'est dit en langue technique occidentale chloron codon ou vitea. Vitea on est dans la W, on a tango vitea pour na yebi en anglais, va tango W V. You can pass here. Chloron codon. Chloron codon. Kimbilongo. Chloron codon. Osolo bina mwana kimbilongo. Malamoko akomilo kimbilongo. Po nengo zoloba nenge ba komela kango. Nengo zoloba nenge ba komela kango. Kimbilongo. Non, nous mususu mulondo. Pour donc voilà variété mususu ya Kikongo. Pour nos enfants à l'école, qu'est-ce qui est plus facile à retenir, à écrire? Mulondo ou bien chlorocodone, vitea. Tala pasi bana so bamona cerveau na bango ezo tonda na makambo ezangi tina o ezo ko freiner capacité intellectuelle bana biso fongo la moto mona makambo susu ozo ko tondisa mona biloko na mutu espace ya cerveau etondi na makambo belé ezanga tina. Ba canal de Suez, ba Charlemagne, toke nango. Et pourtant, tous en makamé belé à voyer quoi.
Toton Zombi. Mulongo, ya Mwambe, donc Lunana, Lunana ou Nana. La plante appelée Nkizu, Congo nazoye kola Nkizu. Nkizu, en langue Congo, porte en langue technique occidentale le nom de Syzygium guinéensis. Syzygium guinéensis. Oyo sikoyo, mwana otanga scientifique na ekona laboratoire, bazoye kusaye Syzygium guinéensis. Tango supa olega na nzela moni na yango, mais akotika ngopo kombo oyo bache awa akoyeba nango te. Akoyeba teke eza nango kaka Kinzu na Kikongo Kinzu. Soko balobine Kinzu, tango ke na zamba bala moko azui abuki na ye, mais soko balobine Syzygium guinéensis. Toto nzambe mnoko pasi puno tanga. Tokomi na Mwambe, donc tu as voix. Quand en Kikongo nous disons Fuluta, en langue technique occidentale on dit Pisidium Goyava. Goyava. Talamakam. Ok, Fuluta, et la question on Fuluta, l'ipela, m'appelle. Ah, en parlant de m'appelle, en tout cas, bisoto, colina m'appelle dans le pango. Nous allons dans le pango, na biso. Bon, batu bayebi kingasani, bayebi balabala maswekama. Kingasani, balabala maswekama. Batu nyonso outa njili, outa matete, outa lemba, outa wapi, bazo kende kingasani, to bazo kende wenza ferbois, to na ekola ferbois. Tala nde bazo leke pa na biso. Tozali na nzete lepela moko ya munene kitaboye. Et kitabo ezanga mapela te, tous ces gens robota. Ce qu'on appelle ezaki ya mike. Ya mike na siko ezaki ngai. Batu nyonso, bayeba lupango na biso ka pona nzete lepela wana. So bazoleka, oya ko buka ngo. Mona ba vandi na pona nzete ezaki mukuse munene panza na boye. Batu nyonso tous bawuti, o njilie, o lembae, o bakitaki na bango na dokolo wana e. O bazokitaki na maviokele. Bazo kende na bango, to kende weza ferbois, to kende kingasani, to kende wapi. Bazo leke pa na biso na baba na so ezaka balabala, ezo baba mo munene batu nyonso baleka wana. Sikoyo baleka wana, so bayeka wana fo bavanda wana bazo kobuka mapela kolia. So nzoto mwana maladi ba yeko buka mapela makasa mapela na biso ezaki spécial ezaki na kanisi na époque wana quartier no mbimba ezalaka biso zalaki na lepela ngai. Mapela ezalaki na ngome ya ngai, ezalaki epa na biso. Sikoyo banganga kisi banganga buka. Parce que beaucoup de gens pour salle sabat. En tout cas, il y a sauve na kanisi ngai bomona na ngai leta lipela na e kufa mai e kota balabala bukana nani yango muto yo nani oyo azaki gouverneur oyo kimbuta bayaka ko buka balabala oyo bakosala nzela bande bukana balabala na tilelo e koma potopoto leta lipela na biso kweya mawa mingi. Matondo bandeko totata na makotanga kasi kotelema mpona kolobaka ezalaka mwa malamu. Donc tozwi kombo ya lipela na Kikongo Mfuluta. Tala kombo nango na tokobenga ngo nini soki na latin, soki pe na grec Pisidium Goyava. Toto nzombe. Ezomona teke eza na harmonie te na monoko na biso. Quand en Kikongo nous disons Wandu, les occidentaux disent Vigna senentis, Zigna senentis, petit pois. Tala makambo. Okipisi no bango Wandu. Mukongo nyonso to mukongo te na kelu mutu oyo azali bantu so binga Wandu. Akokoma ngombala moko Wandu. Wandu wana sikoyo soko tali kisi oyo basali sa sikoyo pona misu. Moni soko zo misu nezo mona malamu te ba tension misu tout ça. Misu tando za okola soko zo kaka liso passe. Bazui Wandu wana ba niki ba lingi likasa ya avocat ba che basali onkelo. Kelo wana babenga yango wana pona obikisa po misu na yo emona malamu. Sikoyo lelo to koma omona ka bakisi oyo batela biso ka bagutu wana kaka ndenge moko esoka ndenge moko na liso. Eso lokwa mwa pilipili de bazoyi kaka Wandu wana makasa nango basali yango tozo senga na bato oyo bazana makanisa kolona ka biloko na Afrique oyo bazo sala ba ferme biso ba msusu na bato belebele bambuta na biso bayaya na biso na kabeka so bozo makanisa bo sana te bo kuna ba Wandu ebele madese koma talo na Afrique talo ko sakana te po ba conquérant nango ba bunga kwa ba Wandu za ba conquérant ba madesu
et bunga et moi on a reçu tout les comme sumingité yango ba vitamine mususu comme kozanga matondo bambuta ibaya. Qu'est-ce qui est plus facile pour nos enfants à l'école? C'est d'écrire Lubota, Kizu, Mulondo, Fuluta, Wandu ou bien Melissa, versicolor, talani nazo mo tango. Wandu, tanyo mbang, gasitala oyo, et puis ça sala, na kanisa kaliboso si mana prononcer. Ou bien Milesia, versicolor, chloroncondone, Vitea, Syzygium, Kinesis, Vigna, Sentis. Allez-y comprendre, Bandiga. Bon comprendre, ngai munoko lule mozo ko sola sala boye bele. Tant la passe na zali ko mona pona prononcer makambo yo. Attends. De quel côté se trouve la simplicité et la facilité pour nos enfants à l'école? Si un ingénieur japonais était appelé à choisir entre les termes techniques Kikongo et les termes techniques occidentaux ci-dessus, eh bien, il est évident qu'il allait donner sa préférence aux termes techniques Kikongo, donc aux langues africaines. En effet, comparez un peu ceci. Langue Kikongo, Lubomo, Lutete, Mayama, Boko, Maluku, Lukala, Makela, Matadi, Soyo, Bom, Kabinda, Nzeto, Bungu, etc. Voilà surtout ezali bamboka na biso ya ba Congo. Soko tangi Lubomo, Lutete, Mayinyo ezana ezana ba signification donc ezana ntina ba kombo na nyos. Kasi tomoni banya mboka babengi kombo banya mulenge ezate. Totonzambi. Langue japonaise, Tokyo, Kobe, Okada, Hiroshima, Nagasaki, Yamada, Toyama, Yukawa, Nihongi, Kotama, Maikari, etc. Moni, biso ba Congo, to biso ba Bantu, ba Yimboka Afrique, to kotanga oyo nyonso na ki japonais facilement ndenge pe bango ba otanga ya biso na malembe pe na mayele nyonso. Zomon, soki biso kuti tokoki tokende koyekola na biso science na Japon ezala malamu ke toya koyekola science oyo mindela langue nyokola biso tozoyoka na malamu te. Qui osera nous dire que la langue japonaise n'est pas bonne pour la science? Personne. Je le répète 3 fois que du point de vue langue, les Japonais et les négro-africains sont des cousins. Or, la langue et la culture d'un peuple sont des expressions de l'âme d'un peuple. L'âme du peuple japonais vibre donc en harmonie avec l'âme du peuple négro-africain. Yongo moni, ndenge na utoko loba awa, esenge na biso kutuke, to ye kolona biso na ba japonais ke to ke ye kolaka minoko yo. Ezoko ba la biso minoko. Ba langue ezoko matsa biso kita. Toton zambi. Au Japon, les jeunes japonais apprennent tout à l'école en langue japonaise. Ainsi, désormais, au Congo central, les jeunes Bakongo apprendront tout à l'école en langue Kikongo. Beti c'était. Il y a solo bon pena bandego, surtout zo sala bi vangilu, ba entreprise na biso, to komakango na Bakongo bakomina Kikongo, ba Mongo bakomina Kimongo, ba Luba bakomina Chiluba. Ba teke ba komina ki teke ba komina ki teke po eza ba variante mu na biso ba tetela na ngana loba ba komina ki tetela ba nande ba komina ki nande ba fulire ba komina ki fulire uzomona nde mwana ko mona ki ngai soki na yena mboka na bino na kotanga na français te na tangi na ki fulire na yebi ba tuni na tuni wana nini ba bina ngeza nini na yeko ki fulire mbala mo uzomona to bomba minoko na biso to zoko souffrir na minoko ba tupamba na kacha Congo oge no mona et si kawapi bazali ko koma bivangulu topé ba entreprise topé ba fabrique na minoko ba paya somo quelle honte. Ton fils donc to continue mulongo minera donc na kapu na biso chapitre na sami balé ici ka balobi une perte de temps. Ton fils a 5 ans, il parle déjà très bien sa langue maternelle en langue Kikongo, il connaît déjà très bien les parties du corps. Demande-lui de vous montrer les cheveux, les oreilles, les yeux, les nez, la langue, les dents, les coups, les bras, les ventres, les jambes,
les arbres, la maison. Moni, ce que tout n'y est, biloko nyonso wana yoka sikona baloli yango awa mi baloli yango na Kikongo. Ntsuki, matu, meso, mbombo, ludimi, meno, ntsingu, moko, vumu, malu, minti, nzo. Moni, o nyonso eza na Kikongo. Soki bolandi ngai ndenge na totangana eza pena na ordre, eza pena na molongo penza, kasi na balola kaka. Ntsuki, suki, matu, matoi donc na pluriel. Matoi, meso, na pluriel. Misu, mbombo, zolo, ludimi, lolemo, ludimi, meno, donc minu, donc meno, donc na pluriel. Soki na Kikongo, lino moko abenga yango dinu. Kasi minu, meno. Ntsingu, moko, boko, vumu, malu, makolo, minti, banzete, nzo, ndako. Dans sa langue maternelle, le Kikongo, votre fils connaît déjà le monde qui l'entoure. À l'âge de 6 ans, il va à l'école où il doit souffrir pour réapprendre en langue occidentale les noms des objets qu'il connaît déjà dans sa langue maternelle. Quelle perte de temps et d'énergie. Baby sapenda tango, baby sapenda paiement na yo pamba. Po omsuba oloba o kasi eza malamu pona mwana sa yebi déjà biloko mibale nyonso to na mbala moko kasi tanga kosala examen akosala ngo na monoko nini ebongo ya solo bongo penza soki tozotangisa bana na biso malamu bayekoli makambo nyonso to malamu na minoko na biso sikoyo so na konokisa bango français anglais kasi biso moko tolakisa bango babibliothèque ekozala babibliothèque à côté ezali babiloko mosusu soki si bapusani na bango na baécole secondaire nde bake kotanga sikoyo babiloko wana bake kosala barecherche na bango bango moko na babibliothèque banini bakoti bacours de langue eza malamu eza mpe malamu mpo na ekonomi ya mboka mwana asilisi ne classe na Kikongo nsima nango ake koyekola français anglais monoko nyonso oyo alingi eza mpe bien mpo baprofesseur mpe basala oyo ya langue mpe bazwa mpe mbongo ozomona ndenge ekonomi ezalaka na mboka sikoyo ozokonyokola mwana esengeli mwana asilisa ne liboso nsima nango ake kozwa biloko wana mpo cerveau na ye se efungwami tata nzambe yango wana tozotatama na kotanga tofongola bongo mpo bayeba kotonga bandengokolo ndengokolo elakisi eteyelo na monoko lingala eteyelo na monoko bafrançais école na Kikongo ndengokolo. Vocabulaire d'une langue étrangère dont l'orthographe fantaisiste est l'opposé de langue africaine et japonaise. Et tout cela, paraît-il, parce que nous sommes sous-développés du style. Pourtant, par rapport à l'Allemagne, le Portugal est sous-développé, mais cela n'arrive jamais à l'esprit du peuple portugais d'abandonner sa langue portugaise au profit de la langue allemande. Technologiquement, le Japon est de loin plus avancé que la Belgique, mais au grand jamais, les Belges n'accepteront d'abandonner le flamand et le wallon au profit de la langue japonaise. Il en est ainsi de tous les autres pays occidentaux, car eux, du moins, savent que la langue maternelle est irremplaçable. Ainsi, dira M. Van Caneghem, une éminente personnalité belge, le développement culturel d'une race humaine selon son propre génie ne peut se faire que dans la langue de sa communauté. Ok. Oui, dans la langue de sa communauté, le Kikongo est la langue de la communauté au Congo. Ainsi, désormais, le Kikongo est l'unique langue de l'enseignement au Congo central. Sengeli bongo pe, ba yimbo kamsusu, ba mongo, ba luba, ba tetela, ba ngala, sengeli na bino pe, bo solo bozo makanisi oyo, bo salela yango. Ah, tozolo bilaka ba Congo po biso, ngala zana nga nationaliste Congo. Nga nationaliste Congo. Nazolo bila etaki ba Congo. Alors, lokola naza nationaliste Congo, nalinga be ba nationaliste Bangala, nalinga be ba nationaliste Mongo, nalinga be ba nationaliste Tetela, Luba,
alingaka pe ba nationaliste nande ozomona esengeli na bakatange nalingaka bango po totonga mboka na biso esengeli ba nationaliste wana tobotama ebele tokende kotonga bamboka na biso na nzela ya misato donc yango monaka ngai na tiaka titre na émission na ngai Congo weti Congo dila Congo mwana mokongo azokokengela mabele na ye ya Congo weti Congo dila Congo azokokengela mabele na ngai ya mboka na ngai matondo tokoti na troisième chapitre kapuli ya ntatu na molongo na biso ya misatu esika tokotanga l'abrutissement de nos enfants. En mars 1994, pour les Français, la Radio France Internationale avait dit ceci: l'apprentissage scolaire en langue étrangère est un véritable abrutissement. Ainsi, pour mettre fin à l'abrutissement de nos enfants, désormais, dans toutes les écoles de l'État du Congo central, les jeunes Congo recevront tous leurs cours en langue Congo. L'exemple de la France. La France, c'est solo bongo ministre français, il y a culture et enseignement. La France se révolte, constater que la langue anglaise est actuellement en train d'envahir les Français et l'enseignement en France. Ainsi, la France a décrété les lois suivantes en avril 1994 pour vous autres. Interdiction formelle de mélanger des mots anglais quand on parle français. Ainsi, des mots comme parking, taximan, caméraman, etc. sont désormais d'usage interdit aux Français. Pureté de la langue française. Interdiction formelle de mélanger des extraits des textes écrits en anglais dans des livres de langue française. Voilà comment les Français sont jaloux de leur langue. Voilà comment ils tiennent coûte que leurs enfants apprennent quand leur langue maternelle, la langue française. On y va. Limisi bandeko sengeli na ngai na mela mwa mai mpo naza komona soyi ezokokauka nga na mongongo. Matondo bandeko. Ainsi, désormais, dans l'État du Congo central, nous exigeons l'usage strict de la langue kikongo dans les écoles, dans l'industrie, dans tous les domaines de la vie du peuple Congo. Du peuple Congo central. Car le Kikongo est l'unique langue que Dieu avait donnée à notre peuple. Le peuple Congo composé par les descendants des 3 enfants du grand ancêtre Congo Nimi. To koti nandela ya mitano kapu kiantano koti nandela mitano 5e chapitre les résolutions de l'UNESCO. Dans plusieurs de ces résolutions, l'UNESCO a toujours demandé au peuple en voie de développement de réhabiliter leur langue nationale et de les utiliser dans l'enseignement. Voilà la voix qui crie dans les déserts. Combien de pays en Afrique noire ont entendu cette voix et se sont mis à travailler sérieusement? Pas un seul pays, c'est honteux. Oh là 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 là, l'onga Congo gang c'est honteux. Voilà, ils ont dit l'onga Congo, né moi dans semi, l'enseignant du sud. Gang ne wana, mkulu wa moyo. Tomoki makasi na mukando yo, pona bino, l'UNESCO alobi na bino boboyi kotosa. En plus, yango bandeko pona kobakisa na constitution ya Congo epekisami te bana batanga na monoko ya mboka. Ti soki bakomi na mwa kelasi moko boye nde bakoki kobongola. Soki eza na pa ya baluba bana fo batanga esengeli batanga na chiluba. Pa ba Congo esengeli batanga na Kikongo, pa ba Mongo esengeli na Kimongo. Pa ba Ngwandi esengeli na Kingwandi. Epekisami te.
Partout dans le monde entier, chaque peuple lutte avec acharnement pour développer sa langue nationale. Seul l'homme négro-africain est descendu à ces degrés de bassesse qui l'amènent à sacrifier sa langue au profit de langues étrangères. Quel complexe! Complexé, oui. On a comme un bon kuta. Complexe. Bon kuta. Complexe étrangère, Totonzombi. Occidental, colonial, cela ne nous honore pas. Et ceux qui font semblant de nous louer se moquent de nous. Quand nous leur tournons le dos. Moi, je suis en français. Je suis en français. Ndele ozo sona ya ozo bimisa ba français makasi la kisepena ke yo yebi français pour nous relaxer yo tanga soka mundela yebi ga kozolo banoko alang na ye munungo ne malamu yo zo kanisa zo bomba nzoto po ya mona ke yo tanga nzoka tongo balo mkongo ba betani maboko ba shake yo ba choli yo zo yeba te aloba tal esclave na biso ba ocho munoko esclave totonzo. J'affirme ici que l'Afrique noire continuera à patauger et à s'enfoncer dans la boue, aussi longtemps qu'elle ne réhabilitera pas ses langues dans tous les domaines de la vie nationale. L'histoire nous apprend que partout dans le monde où l'on a fait une révolution véritable, on avait commencé par la réhabilitation de la langue nationale, puisque la langue est le nerf de la culture et de la technique. Oh, awa, eza pena ndelo ya kubeta bino fimbo, po boyoka, malamu, kola bozo landanga boye, bo landanga na bo, ke bino so bande kona ngai, bo sale na minoko na bino, bo lakisa bana bino minoko na bino, tango ba ozonga na mboka, bazala na pasi mingi te. Oyo bazali ana poto. O bozali kuna na kachopa esenge na bino bo bongo la makambo nyonso. Esika bato basalaka bongsaka ba sapato. Okomi, bokomi ke muto bongsaka sapato, mvangilo ya sapato. Okomi ndengwana. Esika oyo bateka ka bilamba, okomi, milele, denteke milele. Okomi ndengwana. Eloko boko komaka ubila muta oyeba nega bateka bilamba folo komaka ka vanta bima zoma te ko bongisa bana biso mwana na bana ko abani mwana mukie aba na ko loba ba ashi wana iba kilekisebi nyoko na mwana. Bon, to continue oya mutoba la culture et la technologie de la sambano to na bosanité na bungite voilà to tatamana. Donc la culture et la technologie. Spirituellement, l'Afrique occupe une bonne position par rapport à l'Occident. La crise de l'Afrique est une crise matérielle, tandis que l'Occident traverse une grave crise intérieure spirituelle. Pour éviter que l'Afrique ne tombe plus tard dans la position actuelle de l'Occident, Longia Congo, égale le grand maître de la sagesse Congo, conseille vivement aux dirigeants politiques africains d'orienter l'Afrique vers l'émergence d'une civilisation équilibrée, civilisation qui permettra à l'Afrique de garder son sourire, son esprit communautaire, sa joie de vivre, sa culture authentique, tout en rattrapant les pays développés sur le plan technologique. Voilà, bien. Mambo mantama mbweno no yampa makambakala ne moneli sika. Bundu dia Congo a comme devise approfondir notre culture et y puiser la force et le modèle de notre développement. Car l'Afrique est à la recherche d'une civilisation équilibrée. Cette civilisation naîtra du concours de la technologie moderne et de la sagesse africaine dont les fruits sont la joie de vivre, quelles que soient les difficultés, les sourires émanant d'un cœur calme et détaché des événements, l'hospitalité, l'esprit communautaire, un mode de vie en harmonie avec la nature, les dialogues, etc. etc.
tala bo moto to tondi na biso esengeli to tombola yango pena malamu na misana biso pena makambo na biso nyonso oyo mindele basili bongo kobungisa. Par rapport à toutes ces valeurs intérieures émanant de l'esprit divin, l'Occident est sous-développé spirituellement. Oui, l'Occident traverse une crise intérieure spirituelle, tandis que l'Afrique traverse une crise matérielle. La solution du problème consiste pour l'Occident à ajouter à sa technologie moderne une certaine culture harmonisée à la loi de la nature. La solution du problème pour l'Afrique consiste à acquérir la haute technologie moderne et à harmoniser son usage avec la culture africaine, avec les valeurs morales de la tradition, de la sagesse ancestrale, donc avec l'authenticité culturelle négro-africaine. La civilisation. La civilisation d'un peuple est une créature née d'un père appelé la technologie et d'une mère appelée la culture, la sagesse traditionnelle de ce peuple. Maman Toto. On va m'y balayer. Deuxième chapitre. La technologie. Qui dit technologie dit la science appliquée. La technologie, la technique, les savoir-faire des artisans, des créateurs, des fabricants, des constructeurs. Bato esengeli bo kelaka, bo kelaka. Bato esengeli bo tongaka ba biloko bimvangilu, ba instrument biloazu, donc ba instrument oya mis, ekosali na misala. Mulonga misatu, troisième chapitre. Kapo, nzila yantatu. L'homme a une âme divine. Chaque peuple aussi a une âme collective. Un égrégore, un ange, un génie. Donc, biso génie na biso ezali Mwanda Congo. Banande génie na biso Mwanda Congo. La culture d'un peuple est l'expression de l'âme de ce peuple, dont sa langue est le véhicule principal. C'est pourquoi Bundu dia Congo dit ceci: aucun peuple ne peut se développer harmonieusement conformément à son génie propre. En utilisant des langues importées et des religions importées, car tout peuple coupé de son passé, de sa langue, de ses génies, de ses ancêtres, de sa sagesse traditionnelle, est comme un arbre déraciné. Tôt ou tard, ce peuple fanera, sombrera dans le vide qui facilite toutes les dominations. Voilà. Voyoki, ce qui bozoko la namakam na biso te ko sambela lokola bokoko na biso sengite ko lia lokola bokoko na biso sengite makamu nyonso etamboli na bino makamu na bino biloko na biso misala makamu na biso yosala moko ndenge biso te bokoko ya bakomonela bino ko koma va likasa e fane nango esili nango tina ekomi ko pepika pepika nango mutu nyonso tu akosala nango oyo nyonso alingi pi bako nyata biso. Le peuple négro-africain a ses propres langues, sa culture spécifique et sa propre sagesse traditionnelle. La culture est un mode de vie, la vraie religion est un mode de vie. Ainsi, la religion est une culture. Elle englobe la vision du monde d'un peuple donné, ses valeurs morales et ses relations avec ses ancêtres, ses génies locaux et l'être suprême. La sagesse négro-africaine est une culture conforme aux normes du génie du peuple négro-africain. C'est la sagesse négro-africaine qui, se tenant la main avec la haute technologie moderne, va engendrer la civilisation idéale voulue par Dieu pour l'Afrique et particulièrement adaptée à la mentalité négro-africaine. L'exemple du Japon. Le Japon était en retard technologique sur l'Occident. Lorsque les dirigeants éclairés du Japon décidèrent de rattraper ce retard en vrais connaisseurs de la loi de la nature, ils ne commirent pas la grave erreur d'abandonner leur langue, leurs ancêtres,
leur culture, leurs génies locaux, leurs dieux, donc leur sagesse ancestrale. Et voyez ce que le Japon évite de venir sur le plan technique et civilisation. Le Japon se présente aujourd'hui comme le modèle d'un pays qui a réussi à marier harmonieusement la haute technologie moderne avec la tradition ancestrale du monde jaune. Oh. Jaune, mugi Congo, tundu. Jaune nagi Congo, tundu. Tokomi na mulungo ya mwambe sikawapi na Congo to bengi yango solo bena nana. 8e chapitre, Kapukia Nana. L'exemple de la Chine. Pour développer la Chine, le grand Mao Tse-tung imposa comme langue de travail la langue chinoise, car pour rattraper son retard technologique sur l'Occident, l'exemple du Japon leur a appris que le Japon s'était servi de sa langue ancestrale authentique. Une nouvelle médecine est en train de naître actuellement en Chine par la jonction de la médecine traditionnelle chinoise avec la médecine moderne occidentale. Donc, il y a du bois, il y a voix, l'exemple de la Corée. Pour rattraper son retard technologique, la Corée avait réhabilité sa langue ancestrale et allait voir le travail sérieux qui est en train de se faire en Corée. Vous voyez bien, c'est là, Kumi, chapitre, il y a Zomi. L'exemple du Vietnam, donc 10e chapitre. Le Vietnam est une ex-colonie française, aussitôt libérée, et même pendant la guerre de la libération nationale, le Vietnam a immédiatement abandonné les Français pour revenir à la langue de ses ancêtres. C'est là, il y a Zomi Namoko, 11e chapitre, Israël est un petit pays, 27 000 km² du Moyen-Orient. Sa langue, l'hébreu, n'est parlée nulle part ailleurs à part en Israël. Mais les Israéliens tiennent coûte que coûte à leur langue ancestrale. La langue japonaise n'est parlée qu'au Japon, mais les Japonais tiennent à leur langue ancestrale. Dans combien de pays du monde parle-t-on la langue suédoise? Nulle part ailleurs, à part en Suède. Mais les Suédois tiennent coûte que coûte à leur langue ancestrale maternelle. L'italien, le polonais, les turcs, les grecs, les roumains, les russes, les chinois, etc., etc., toutes ces langues ne sont parlées nulle part ailleurs à part dans leur propre pays. L'unité dans la diversité, voilà la voie de la sagesse. Comme il a dit, Zomi, Nami Bale, Kasito Sukas, Wana Lilo, Simatoro, Meka, Lobamuke, Peto Tselimino Loyembo. L'exemple dit passe au Congo central. Par définition, l'État du Congo central est la partie centrale du royaume fédéral du Congo. Sa langue ancestrale est le Kikongo pur. Conscient de la primauté de la langue maternelle dans l'apprentissage scolaire, les missionnaires protestants avaient mis sur pied un système idéal qui solutionnait tous les problèmes en décidant ce qui suit. À l'école, tous les cours se donnent en Kikongo. Pendant son séjour à l'école, l'enfant Congo apprend une langue étrangère comme un simple cours sans priorité parmi les autres langues, anglais, les français, etc., etc. Et ça tout. On fait tout pour donner des connaissances approfondies. On fait tout pour donner des connaissances approfondies de langue Kikongo à l'écolier. Quant au français, elle est une langue étrangère on se contente de donner quelques notions de base qui permettront à son acquéreur de s'adapter rapidement à l'usage de cette langue au cas où il va vivre dans
un pays francophone. Les Français n'est pas cette science. Non. Les Français n'est pas cette science appliquée dont nous avons besoin pour notre développement industriel. Car le français est une langue comme toutes les autres langues du monde entier. Ainsi, un élève qui n'a pas réussi son cours de Kikongo est bisé à journée, tandis qu'avec son échec en français, un élève qui a réussi ses autres branches passe des classes. Bon, c'est que comment on dans une français, en tout cas, abusé, à redoubler. Résultat, eh bien, les élèves qui sortaient des écoles protestantes du Congo central étaient très forts, très calés, incomparables avec nos enfants actuels qui sont nourris d'un régime francophone abrutissant. Les élèves bangala qui venaient étudier au Congo central s'adaptaient rapidement à la langue kikongo, qui est une langue bantou très proche de la leur. Moni bandeko. Moni bwani ezalio. Na yango bandeko, na landaki konza mboka, tozana makonza mboka mibale, konza mboka solo, na mkonza mboka mususu ya ndenge na ndenge na kaka. Bon, tulobina mkonza mboka, bon, tolobaka mkonza mboka. Mkonza mboka na landie bandeko na ngai alobina ba enseignant oyo bakozwa salaire muke wana ezali $100. Koma boni yo mukonza mboka oke nokozwa la référence na mboka na mbongo ya bapaya. Kokamo likambo wana landaki yango liboso epai ya moto abengaka ndeko Eliezer Ntambwe, moto Tambwe Eliezer alobi so ngai bafutaka ngai $3000. Boni yo député national oke nokozwaka oke nobaka mboka na mamboko ya bapaya. Mais webike na vandi mutu eswinga penda mukonza mboka telemi na penda telemi na parlement azoloba ke $100. Comment référence ya mboka na biso ekonozala na mboka bapaya. Tata nzambe. En tout cas makambo wana esalinga posi moko ya kosakana te. Nayoki posi na mutema. Yango mukando oyo ototangisa ngo bato tina ba haut niveau ya mboka na biso tina ba sommet de l'état po batanga mukando oyo po bazwa conscience. Bazwa conscience. Batoma kukizaya kibeni ba ukibeni. Ba mi pesa botosi na bango moko ba mi yeba bango moko. Yango na bandeko na ngai soki to komi awa esengela biso to landa sikoyo mwa moyembo pamba te moyembo oyo ezali kitoko mingi pona bato oyo bayaki kofingaka bato na batolo. Bon, finga bato. Finga bato. Finga bato, finga bato. Epekisami na biso kofingaka bato. Na yango wana soki basilisi kofinga wana kobakisa émission misato lisusu mpona koloba nango batika kofinga lokola namoni mikolo bafingi te lelo mokolo nanga suka natili bango nzembo ya suka mpo balanda bayoka moyimbo ya kitoko ya bunela Kongo oyo mbuta na biso ne malanda ludi ayembeli bango aza kuna na ngolo mbuta na biso malanda ludi apekisi bango batika kofinga matondo bambuta na ngai na bayaya lusala kwena muyenge ya bakulu mono wa beno zikoti mayuma tembo dia mwanda mikolo koya Bolimi bandeko mikolo koya ya solo bon pena to koyamba secrétaire adjoint premier secrétaire adjoint ya Nzila Kongo muta ngoma pezo ya solo bon pena akote la biso pena na manaka na biso ya mbalo ezali koya mbala sima to koyamba to kotanga mukie tamsu to kotanga te to koyoka yemingi po muta ana ngoma pezo tondi na bwanya oyo ka ke batu oyo bazo batambusa bunduli ya Kongo tina batambula makolo kilometre pona kokende kopanza sango ya bunduli ya Kongo na madima mansi yango bamoni soki bunduli ya Kongo eyebani lelo eza na batu oyo basala bamvula biso awa na Occident toyebi muta lukombo asala musala bongo bato bazoloba ke 30 ans ya pamba basala eloko te
bazoko finga bambuta lukombo bazoko finga bambuta ngoma peso nde ngoma peso bazoko finga bambuta lusu bazoko finga bambuta kunzi ya kanda oyo bavwandisa pena masolo na bundu ya Kongo po bato mosusu baya kodondwa nango lelo baya kodondwa ntsusu ya mvwanzi bazoko fingisa ya solo pena mutu na biso putu lusembo oyo bavwandisi masolo po bunduli ya Kongo yebana bango nde penza basali musala soki bunduli ya Kongo yebani lelo eza po bato wana bazalaka bambuta kazi bazola bambuta kunzi ya kanda bambuta lusu bambuta basevila bazali bongo ebele bambuta basangana oya tata bambuta basangana basali musala po bunduli ya Kongo yebana bambuta ngoma pesa bakota bunduli ya Kongo bana mike bakoli na bunduli ya Kongo basali musala bambuta malungidi basali musala kotambola na makolo na bamboka kita na Kasangulu kende kuna na Kasangulu kende tina sefu na makolo pona ndima yo pona kopanza sanga bunduli ya Kongo tina madima manti kuna nga na sala trajet wana kiti na Kasangulu na ke tina sefu na lekati wa mboka ofumuki mbango lala bafutisa ye suku kolala lekati na mboka na benga ngo nsanda leka na mboka musika tina walufuma kuna musika batu bakenda kuna na pona kopanza sanga bunduli ya Kongo pona kopanza mikanda oyo ezo sala pasi na bato oyo bazanangi bakondo luzitu oyo bazanga bafalero oyo ozoya kofinga ka bato pamba oya kosakana na mete fula matingu na biloko mike ya Facebook webi ne fula matingu musala sai na bunduli ya Kongo webi ba trajet boni aller retour kende ba mwanda ba boma ba matadi bakimpese wapi pona kosambaka na ba frère na yemoko to nzambe ufeti bana buzitu ale nzembo ona telebino bolanda yango matondo tuyambula kukibela sana tuyambula kukifinga sana bampangi makesa mabunduli ya Kongo Imuna Kongo Imuna Kongo Imuna Sana
Ekumanga Emakulaza Yempangela Kongo Imuna Kongo Tuyanguleno Kukipina Sana Kongo Imuna Kongo Tuyanguleno Kukibela Sana Kukibela Sana Koinana Ntsuli, Sud, Bamba, Nord, Est, Kaselo, Kadialu, Ouest. Kukibela Sana. Mate Kumanga, Amule Makulaza Yempangela, Kongo Imuna Kongo, Luangu Gabon, Mpangala Angola, Angola du Nord, Mulaza Bandundu, Lemba Congo ya Kati, Congo Central. Yango batanya en français. Matondo Bampangi, Lusala Muyenge Bakulu, Yo.